Dès nazo sambela boy la nuit, j'ai vu l'apparition des anges. Mais na kati ange wana na moni trois mpandi mais na kati et qui na ange moko azoloba mais na kati ya voix na ezobima voix ya papa ale moloto. Tant azo pesa message ange ana zolobela ngai. Très bien. Na pesa message na groupe adorons l'Éternel. Alobi lokola ba dévier mission. O ya zalaki na ngo ya kosala Congo sanctuaire ya Nzambe. Congo ezala kiti na ye, Congo ezala sanctuaire na ye, Congo ezala mboka na ye. Wana ezaki mission na ye. Mais na kati ya maloba ya papa le moloto tango ezo na kati ya voisin na régler makasi. Groupe adorons l'Éternel dévier mission et ça na batu oyo ba komi na ba intérêt na bango personnel. Ba komi ko linga mingi bo moyi na bango ke mission oyo papa le moloto tikaki. Et na kati ya maloba wana bina maître ba artiste nyonso ya Gaël en garde que soki bazongeli mission te soki bavandisi Nzambe na mboka oyo te mission ezaki avec adorons l'Éternel et kwesa ba Rose Christian et kwesa ba nyonso na yoki ange azo ebsanga ke ba orchestre ezebele mais groupe d'adoration ezali soutien na mboka oyo ba orchestre ayebisinga ke na yebisa ba musicien bakambi ba frère ya Gaël balamuka basangana basala nzembo pona 2023 oyo en fait que bitumba o Congo ezana yango ba problème o Congo ezana yango tant ba koyemba nzembo wana ekosilisa pe kokota confusion na guerre oyo ba M23 le groupe adorons l'Éternel bazongela mission pe a mettre na so garde na yebisa bango 2023 soki ka ba kozana ba occupation na bango soki ka ba kotela ba intérêt na bango ezana ba musicien mibale ba kokufa moi toujours semble le quoi Nzamba pesa so pouvoir ya ko maîtriser les quatre mondes spirituels toujours semble ce qu'on a monde za mabele ngwana esengeli bokeba soki bokoyoka te soki bokotala ba intérêt na bino personnel ezana batumi balé na 2023 Nzamba zo longola bino osana mona ba komisa kizengi tala soki na kunda ete ko banga te amen Nzambo apesanga bato ya commandement na mboka oyo ya ko libérer bato na yebisaka bato ke tous les prophètes prophétisent mais tous les prophètes te bakangola ka bato les prophètes ya mira Nzamba salengolo ya ko maîtriser quatre mondes ya commission na chasseresse commission na pauvreté kolonga na chômage kolonga na kata ba vie eza ye avance oza congolais olinga kamboka oyo olinga kabana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien Nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba Nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye ko soutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po ba fêter na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge pe bana ya vida il faut ba vivre yo moto yokaka parce que jusque là batoma basilati $1 seulement franc congolais zana mokaka 2000 francs pour la kosunga ba orphelin ba fêter bonne année netikaka bana nyoso ko bazala bandako ba parents soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ki bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana Nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat vida baza na posa na biso orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso
Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui, madame la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonjour. Mbote balanyo c'est chez Biso Télévision. Oui, madame la mission na bino réponse à nos questions. Réponse à nos questions. Pourquoi on cherche toujours à trouver des bonnes réponses à toutes les questions que nous essayons de poser nos invités, nos prophètes, nos pasteurs, nos religieux sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous chez Biso Télévision. C'est ma chaîne, c'est ta chaîne, c'est notre chaîne. Déjà plus de 163 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous chez Biso Télévision. C'est pour la première fois que tu as eu l'occasion de nous suivre. Juste lorsque tu cliques en rouge s'abonner, appuyez ou cliquez. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Tu vas être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Merci à Denis ainsi que Eli Elias à la réalisation. Merci à Chris. Merci à mon boss Chic Moukadi aujourd'hui lui-même derrière la caméra. Là, c'est son boulot, c'est son job. Donc, boulot, pene makasi yangwana. Le son abimisu kitoko boy. C'est grâce à lui. Merci à tous mes partenaires aussi. Vous êtes nombreux, vous nous suivez. Vous voulez faire passer vos articles, vos publicités sur cette chaîne, chez Biso Télévision. Le numéro est affiché. Plus de 143 963 58 56. Vous ne serez jamais déçus. Voilà. Aujourd'hui, pour la énième fois, avec ce grand homme des dieux, il est revenu pour nous parler. Aizongi de sous pour nous le belabiso, un message à makasi, ba révélation au colo. Atindi et pas ya mosali naye awawa na chaîne Biso chez Biso Télévision. Lui, c'est le prophète amiral de la République. Quand il passe, c'est qu'il y a un message. Donc il a un message pour le peuple de Dieu. On va essayer de parler parce que il nous a dit à Zana retraite, il y a Molaï, il y a décembre Mobimba Oyo. Alors on va parler un peu sur décembre Oyo et puis message Mounene à Biso pour na orchestre Mounene, il y a église, il y a école na Biso République démocratique du Congo. Je serai avec lui sur ce plateau. Je suis, excuse-moi, avec lui sur ce plateau, le prophète amiral de la République. Je vous dis bonjour. Bonjour, Papa Brad. Bonjour, Nabana Nzambe Nyoso. Ba merveille, ba bonane Nzambe apambola bino. Nazondi make moi oyo, eza moi na yo, ya changement pe Nzamba zokota yo na 2023. Voilà, boni etonga, boni santé. santé. Tout ça bien, tout ça na 30 jours ya prière, au tuzo kenango ti le 31 décembre. Tuzo zinda vraiment na profondeur. En fait que kolo alekanako pesa ba révélation pe ba mystère ndenga mesana kolo bela biso to memela bana nzambe. Je suis en prière pe nazo sambela nzambe azana besoin à restaurer groupe moko munene ya mboka na biso o bango ba komi na kati ya ignorance ba bosani mission. Je priais, j'ai vu l'apparition à ange. Voilà, avant d'arriver là, on a un message, révélation. Mais nous avons vite fait mois de décembre. Et pas un bino basala nzambe et le belarabino nini. Mois de décembre, mois de souka. Attends que kaka bourrier comme on a. Parce que tout le monde est belé, bah quand amine ba prière na ba mois de décembre. Na message kaka normal révélation té ninte bourrier kaka comme on a. Mois de décembre, c'est mois de transition. C'est mois oyo échange Jésus salama. Et ça sorti oyo ça ko koti sabat na entrée. Très bien. Mais parmi sorti na entrée, transition et ça la makaona et c'est nga batu musuba longa et batu musuba kota. Très bien. Et tant batu azo longa et ça na kubanda déjà il y a le 5 décembre. OK. Ba entité, ba esprit négatif, ba faire nyonso ya monde à ténèbres et comme aka marche. À partir le 5 décembre. Okay. Pourquoi? Parce que à partir le 5 décembre et ça n'a pas rêvé. Bon, moi, c'est là tout comme à partir le 20 débat comme très bien. Mais il y a déjà des choses, virus, sémences, entité, esprit, et ça n'a marche. Mission n'a pas ni batu babela. Mission n'a pas que batu akota bopito. Mission n'a pas que batu ba diminution makila. En fait que mingi ko banda déjà les 30, les 31, na le 1er janvier na tongo batu ba kufa. Très bien. Et bien ça va faire tia batu. Gloire à Dieu. Parce que Kobana déjà les 28, les 29, les 30 et ça va liwa moko ya pongi. OK. Liwa moko maladie mukie. Liwa brisque. Liwa moko brisque. Pe e kozana ba accident moko brisque. Parce que voit même baba mituke ko sila ba frein, voit même mutuka oyo et kaka ya ngomoko boyo ezo baluka chauffeur ba kozala envoûté parce que na monaki ba esprit eza ko fula milinga na ba boulevard na ba autoroute. Parce que milinga non mona chauffeur ba ko lala mingi na vola voit même yo kumbaka et sengeli ko bima na yo za la prudent parce que diable a besoin de transition oyo ndenge bazo
toujours bima na année à kala to kota na sika azana besoin budget na ezala correct pe mission ezala accompli. Voilà, on a transition à décembre. Il y a décembre janvier. Alors yango bino déjà bozaki na avance sur na prière na kati ya prière na je prie pour na globe o na simbi mikolo na zo sambela pona yango parce que bana nyoso balandaka prophète amiral bazana na 4 ko ya monde. Yango tuzo sambela lokwa nzamba pesa so pouvoir ya ko maîtriser les 4 mondes spirituels tuzo sambela siko na monde za mabele. En fait que bateau baza vivant na mystère ko la pesanga na koyeba na mai koma ba biloko esalamaka kuna ndenge diable abimisaka batu na ye ko bakotsa bango na kati ya bazandu na kati ya ba marché et ndenge abimisaka parce que ça na batu musu ba ko bima o mission na ngeza ni ba coucher kaka na bana mibali ba musu ba coucher na bana basi voit mais omona ba esika ba impudicité ba esika ba bana basu basala kindumba ba comme bebe basa kitoko ba obakisama mission na bango zaka ba pesa ba virus ba coach ma malade en fait que bato na ba kufa le 27 le 28 le 29 le 30 le 31 pe le premier na tongo en fait que ba famille na bango elela. Voilà. Donc on a bana nzambe sengeli bo comprendre que le prophète amiral azana mission ko la pesier en fait que olonga makambo wana eloko ne zoyote parce que ba malade musu ko zala ovandika boyoki malaise eza connexion ya monde à ténèbres a injecté pour te mission ya batu balongwa batu bakufa na bango mais ko kufa ya batu o ba esprit ya batu ekena servitude au moins na batu muso ko kufa mais akoma obimela batu ba ko lota ye pourquoi akufi liwa o ezali we uti pa nzambe te mais ba yibi ko yiba pour akende ko sala musala na ne parce que esprit monde à ténèbres parce que na mona ki réunion bazo décider ba renforcer l'équipe pe ba renforcer l'équipe en fait que 2023 ezala na ba maladie moko ko bota ma esu ya sika. Parce que le monde des ténèbres, la communauté internationale, ils ont besoin d'injecter sous ce maladie en 2023. Voilà, amiral de la République, Wana Kombonayo, prophète, amiral, quand on parle de l'amiral, on voit plus de l'eau. Tant que yo ozaka na ba monde wana, c'est vrai yo est vrai vraiment na batouana te. Mais kola tinda ko na monde wana pour que nous tala pour na détruire oeza na kati ya seba maywana. Dites-nous un peu comment boane ko sala à partir ya ba décembre ou na mai pouvoir nini ane ko sala mana pour que bino boluka ko détruire bateau na mokilo. C'est vrai yo evra na bango te mais au moins kola tinda kayo comment na biloko wana ngeno to fana mukina maywana. L'esprit des eaux oyo omoni tempête. Ba tempête soko moni maye tomboki très bien oyo Léviathan na ba entité ya mai ba liberaka mingi ba Poséidon ba nani bango oui to sima parce que toujours la ngonga ouais vite fait ba liberaka ba énergie moko négative ba énergie négative ana mission nango ezaka nini ba te belé ba sala ba shit wow donc ozaki na mbongo na 2020 22 mais au côté 2023 pas si là parce que Elio malade Elio parce que ça qui nous bien mais on comprend de tes malaises moko pe moi janvier bandelo na malade gloire à Dieu parce que tempête wana o Léviathan za ko dégager et mu pepe nango za nini akotsa batu na kati ya passe moni na monde ya mai batu alia ka bambisi ba sardine uta na mbisi voit même que ça na ba nourriture o Léviathan ko dégager en fait que ba nourriture na batu tango ko lia yango et créer ba cirrhose de foie. Très bien. Ba kyste et créer ba myome et créer ba maladie moko incurable. Très bien. Parce que projet a même mutu na hôpital mais hôpital les gens si mutu ndako. Ba bio kana bango te médecin so mona maladie. Parce que force wana ya ngona diable na ba esprit des eaux na mokonzi na bango za Léviathan ba ko dégager yango afin que ba faire ba te beba. Wow. Nzamba za na besoin batu bazala éveillé. Amen. Nzamba za na besoin batu ba comprendre que si nous vivons, il y a d'autres esprits qui vivent. Amen. Osayo mon côté mon kili o ezaka pona batute ezape pona esprit. Amen. Esprit wana ilata ka banzoto ya batu. Esprit wana esala ka biloko kolia. Esprit wana e comme avoir mena ba médecin kotaka. Mona médecin ba médecin biloko ko boma batu parce que esprit wana ezana besoin ba sacrifice
na ba moi oyo en fait que misala be. Merci beaucoup l'homme de Dieu parce que c'est très capital et le côté de Banabisawa pour Nassama. Je souhaite aussi me faire le meilleur avant tout côté une étape très profond, il y a révélation aux une à quatre retraite. Je souhaite me faire le meilleur à la fondation Monsed, mon cœur pour des enfants ou des personnes démunies. Le yaya de tout le monde, le yaya de Brad Bumba, Madame Daniela Mokoko Yaba Daniela, merci, me fait le meilleur à toi et à toute la fondation Monsed Mobimba, toute la fondation Vida, me fait le meilleur à vous, me fait le meilleur à Madame, non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour des gens, Emily Maïnga Seti, me fait le meilleur à ma maman chérie, Aminata Ndonga Labile, Yanri Ndonga Layansambe, me fait le meilleur à Levin Pai, Yabana Bandal, donc nous les Ndalois on est derrière toi, notre futur député, me fait le meilleur à Ferrand Foufou ainsi que Yann Rindonga là, et excusez-moi, il y a des coups sur soif de servir les autres, sans oublier Trésor Foufou les banquiers, merci à vous, me fait le meilleur, Nabatu Nyoso, Bolinga Rachebi sur télévision, Nabao Basabona, Nabao non Basabonate, je vous souhaite le vœu le meilleur. Aujourd'hui, on est là avec l'homme de Dieu, Tobaner émission na souhaité qui ont voté, parce que les locaux, on a préféré. Na souhaité le meilleur na oyoyo pour message tellement profond tellement fort. Merci beaucoup d'être toujours avec nous. Merci toujours ya ko éclaircir biso na makambo okola tinde la kayo. Alors nini okola le belibiso na révélation monene autant vous avez na ba retraite na ba pré pour retraite non facilité. Oui tout ça to ko 600 le 31 na tongo le premier to bimi. Dieu m'a parlé ko peut se ko tanga na monde et je nazo sambela bo la nuit, j'ai vu l'apparition des anges. Mais na kata ange wana na moni 3 mpandi mais na katikati et qui na ange moko azoloba mais na kati ya voix na ezobima voix ya papa ale moloto ezobima na kati ya Gaël Musique le fondateur papa ale moloto na son âme repose en paix. Tant azopesa message ange ana zolobela ngai très bien na pesa message na groupe adorons l'Éternel alobi lokola ba dévier mission o ya zalaki na ngo ya kosala Congo sanctuaire ya Nzambe parce que présence ya ba chanson ya ba nouvelle chanson ba nzembo sika ba chien sika o ba neko beta des années na kati ya mboka oyo adoro l'Éternel ba neko benga présence Nzambe na kati ya mboka oyo Nzambe afanda c'est fort Congo ezala kiti na ye Congo ezala sanctuaire na ye Congo ezala mboka na ye wona ezaki mission na ye. Mais na kati ya maloba ya papa le moloto tango zo na kati ya voisin na régler makasi. Groupe adoro l'Éternel dévier mission et ça na batu oyo ba komi na ba intérêt na bango personnel. Ba komi na ba vie na bango personnel, ba komi ko linga mingi bo moyi na bango ke mission oyo papa le moloto tikaki. Et na kati ya maloba wana bina mettre ba artiste nyonso ya Gaël en garde que soki bazongeli mission te soki bavandisi Nzambe na mboka oyo te mission ezaki afeki adorons l'Éternel ekwesa ba rose christian ekwesa ba nyonso ebebisa ba force nyonso négative ba nzembo ya Gaël ezaki inspiré yango mona kisika nzembo ya Gaël ezobima ba nyonso bazaka joyeux esengona bato abungisa na motema nayoki ange azoyebisanga ke ba orchestre ezebele mais groupe d'adoration eza esote na mboka oyo ba orchestre ezebele eza nango mais groupe d'adoration oyo kozokumisa eza kovanisa Nzambe na mboka eza ya kolala et ayebisinga ke nayebisa ba musicien bakambi ba frère ya Gaël balamuka basangana basala nzembo pona 2023 oyo en fait que bitumba o Congo eza na yango ba problème o Congo eza na yango tango bakoyemba nzembo wana ekosilisa pe kokota confusion na guerre oyo ba M23 parce que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Yango na ko so menga isola et Josaphat na 2 Chroniques 20. Très bien. Josaphat asaki na makasité mais tant ba komi ko yemba Nzamba tie confusion na kanani ya bangona. Donc groupe adorons l'Éternel bazonga la mission. Puis à mettre na so garde na yebisa bango 2023 soki ka ba kozana ba occupation na bango soki ka ba kotela ba intérêt na bango ezana ba musicien mibale ba kokufa o bazana na groupe adorant l'Éternel o bazana groupe na kati na pambi ba kambi ba kokufa parce que ba perdre vision ba blongoli vision ba détruire adoration na kati ya mboka oyo mais basalaka album o continuité sublime o basala ba
Alpha Omega basali ba parfum qui chante wana eleka qui déjà kosala album mais basali yango na motema te ndenge ba série ezalaki micro oui ba série ezalaki ya ba concert ya ba journée adoration ba rencontre ezate et tant bana nzembo bane kokuta na wana et bane kotombola nzambe na kati ya mboka oyo combien de fois mboko baluka bakabola yango mais na nzela ba nzembo wana ezolongola bato makanisi wana ezokwesa force ya ténèbres. Gaël, vous avez une mission ya ko combattre munguna na banzembo na bino et loko sengeli bo comprendre que nzamba za na besoin bo sangana bo yemba nzembo ya sika nzembo wane ko tombola gloire ya nzambe na mboka oyo pe parmi bitumba na ba démarche oyo ba konza mboko bazo sala lo yembo wane ko sala kake na kamunguna en fait que Congo kota na repos yangwana esengeli bokeba soki boko yokati soki boko tala ba intérêt na bino personnel ezana batumi balé na 2023 nzamba zolongola bino parce que bozana mission bozana mandat ya ko sangisa batumi ozotala ba intérêt na bino personnel yangona adoration na mboka oyo ezokufa kola lobokeba boza conscience nzela message botombola adoration boyemba nzembo ya sika. La raison pour laquelle nous avons retenu kimbo na ye pe akoyeba ko pesa ba solution comme ma délivrance na mboka oyo na banzembo na parce que boza na mission ya kotombola nzambe boza na mission ya ko adorer nzambe na mboka oyo papa le mono tanoba que mon pays soit ton sanctuaire que mon pays soit ta demeure que mon pays soit donc abane ko yebisa nzambe ko tika Congo te mboka oyo ezala ya ngwana message on a nzela ya apparition ba ange wana na nzela ya voix ya papa le mono te bimi et tinga na yebisa bino ke bozongela mission parce que soki bozongelité nzambe ako supprimer des personnes na kati ya année 2023. moi mutuna vite fait mutuna nzambe bato yo ba okiko kende to bato ba kosangana wana ezakaka oyo ezaki na papa le moloto avant akufa to ba bazaka na papa le moloto même après Liwan, c'est-à-dire quoi? Je réforme ma question. Bato bazaka na papa ale moloto. Déjà au début ba mi longwe la rap avant même akufa. To bato yo bazaka na papa ale moloto. C'est-à-dire ti liwana ye ba longwa ki wana te. Je parle des groupes bakenda ko sala ya bango ba Franck Moulaja, ba Henri Papa, bande kona mususu. Est-ce que bango pe fo ba sangana na bande kona biso ba Toms, bande kona biso ba Nadej, bande ko o ba tikala kana papa ti liwa. To ba ope balongwa ka fo basala moi click wana pona Sanjola na wa Sanjola to bana mo na pe ba papa Henri Papa ba bande ko ya ba papa Franck Moulaja ba bande pe ko sangana na bango est-ce que il faut basala click ya bongo to ezala kaka oyo avant liwana ye tangu nzamba pesinga mesa na nzela apparition ya ange oyo eza nini nzembo ya sika fo yembama tangu balobi ke bango niso bauta na Gaël très bien mission ya nzembo wana eza nini nzembo wana ezopesa victoire ezokota confusion na bato nyoso balinga Congo te amen nzembo wana ekosani eko renverser ekokota terreur sur le plan spirituel na bato nyoso baza na main noire si Congo pe ba via bato kokangolama mingi la personne qui est mieux placée ya koyeba kosala makambo malamu soki papa Atoms a telemi le pasteur Atoms. OK. À comprendre que asa parmi bateau yo papa le ando tila motema. Asa parmi bateau azaki na mission. Très bien. Ya ko continuer. Très bien. Soka ko za conscience wana. Très bien. Malgré ba activité belaza na yango, mais atala nanu image na vision papa le monoto azaki nango pona ye. Pour le là comme avant comme après comme église. Ouais. Mais avant nanu mission wana Gaël papa le monoto asalaki yango te po ekufa. C'est ça. A salaki yango te po ekoma malili boy. C'est ça. Mais a salaki yango po te Congo ezala sanctuaire, ezala demeure ya Nzambe, pe kombo ya Nzambe tangama na mboka o. Nzembo Gaël baby saba e baby saba tebele. Nzembo bane ko yema moto, kitisa moto, nzembo ane pesa délivrance na makambo na mboka o. Amen. Et longola bato belé. Amen. Il y a déjà mingi opposition ya bato misala mabe. Ba kufa ba infiltré belé. Ba kufa parce que nzembo wana échanger ba vie à bato pepe sa victoire Congo yo soki ba emi nzembo wana na be foro mo konzambo ka sala guerre wana ko sila
Amen. Voilà, si seulement on pouvait attendre un beau concert le 31 décembre à Gaël comme le faisait auparavant là-bas, Esplanade, il y a Martyr, à Nosalango, n'a parlé du peuple, hein, voir encore, revivre encore ces beaux moments, ça nous fera énormément plaisir. Tout catalogue naton après émission, papa n'a vu ça Tom. Na bandeko musata bandeko Franck Moula Djaba décidé karata concert mo ya vite fait, hein, si je peux dire courtement. Donc lokomo kaka ya brièvement comme ça, donc bah c'est les bisoulour mo vite fait, hein, ndé lo banango dada Daniela Mokoko, donc courtement bah c'est les bisoulour mo boy concert ana sera quelque chose de waouh, hein, biso to ya kabloko ana lokwa ba sanjo la bo c'est les biso blomo gratuit, pas ba bloko payant. Toyata na libanda ya Martyr wana. Excusez-moi. Attends, Esplanade kaka ya parler du peuple wana. Bo pesi biso ngo kaka ofele pour que Kombo ya Nzambe etato la malisusu monene na yemo na sur le 31 décembre sera quelque chose de bien. Si seulement ba yoka biso pe. Oui, ba yoka biso za message. Si seulement ba yoka biso. Mutu nyoso za na molimo na Nzambe. Soki ba lobelo ko moza na intérêt ya royaume ya Christ. Bako bafoué en côté. Très bien. Bako négliger en côté. Mais le roi mutu le biso so simbi chiffre 5 wana. Alors, bato belé faut bakiba. Bato bakiba photo sambela na bato ou alingi prière parce que photo sambela. Est-ce que bato mususu ya libanda mboka bazan kata retraite nao? Na lancé en côté mais ndenge na pes lobby boy bayoki mais tozana bato mususu sambela na bango déjà. Bato babenga prophète miracle tout sambela na bango bazobenga tout sambela papa loba maloba parce que na thème na biso ya 30 jours to ba di ténèbres à la lumière. Nous avons présenté lumière à Christ dans la vie à Batou. En fait, que force nous sur la ténèbres, l'esprit des eaux, l'esprit à Zamba, à cimetière, il y a Maïpé, Mpépé, Nyonsoana, il y a 4 mondes, lumière à Yesu Ngenga. En fait, que Satan a joué. Dans les ténèbres à la lumière. Les ténèbres à la lumière. Puis si les bisons ont tellement mouki, na ningi to fandi à Wato, sont à moins 5 minutes. Oui, les ténèbres à la lumière, sur autant qu'il a Matthieu 4. Un peuple qui vivait dans le noir, bah, moni grande lumière et apparaître. Très bien. Au moins, si quelqu'un vit dans les noirs, maladie ezali, pauvreté ezali, blocage ezali. Puis na kati ya noir, ba semence ko soit yo ko ba ngotelo ko so ezate. Mais la personne qui vit dans la lumière, akoki ko jamais ko dinana libulu pozo mona. Et ba force ya ténèbres et kotisi batu na vie eza ya bangote. Ba force ya ténèbres pesi batu identité eza ya bangote. Commerce na yo tambola ya souté. L'activité n'est pas la soute. Au comment na maladie moko incurable. Au comment na maladie moko oyo yebeli mutu na makolote parce que influence nango eza royaume ya ténèbres. Parce que na kati ya royaume ya ténèbres wana tozana banzetete mais tozana batu. Ecclésiaste chapitre 8 verset 9 ezolo bani. Avance. L'homme est dominé par l'homme pour le rendre malheureux. Avance. Il y a des chats dans nos familles baza batu ya force ya ténèbres. Amen. Baza batu dia batia bango wana po ba rendre malheureux. Amen. Ntazo buniso noko na yo, tata nazo bundisa yo, maman nazo bundisa yo, mwana bota zo bundisa yo. Asa mutu ya ya ténèbres. Na kati ya makambo wana a travailler kombo na yo, a travailler lamba na yo, a travailler fi na yo, ozo sibi makambo so yebi makolo na mutute. Amen. Laisse-moi te dire, Jésus m'a envoyé afin que dans la lumière oyo, yo ba baby c'est toile na yo, yo ba lakelo mabe, yo ba bokelo mauvais sort, yo ba finayo obima na kati ya ténèbres, pe vino fongwama. Okoki jamais kondima be influence ya ténèbres na kati ya vina yo, na buto la kate. Osa mwasi ya mabota, olongola zemité, osala mutu mabete mais okoma ko vivre na kati ya stérilité moko boye, oyi mutu na makolote bien aimé. Et ça va force ya ténèbres. Et sengelo briser yango, et sengelo quitter wana bien aimé. Qui te condamne? Nani oya tongela ndako na royaume ya ténèbres. Kolia na yo passe. Ozo sala lokwa mutazo salate. Na buto la olota bandoto ozaka na village. Ce sont des influences ya force ya ténèbres. Ecclésiaste zo loba yango. Tanga yango kuna na ndako na yo. Ecclésiaste chapitre 8 verset 9. Ecclésiaste zo loba nini? Na tangelo atawa. Ecclésiaste zo loba boy. J'ai vu tout cela et j'applique. Ecclésiaste chapitre combien? Chapitre 8 verset 9. Voilà. J'ai vu tout cela. Le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur terre, sur l'homme, pour les rendre malheureux. Bandela phrase nana. Nazongi. Où l'homme domine. Babi, j'ai vu tout cela. J'ai vu tout cela. Et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme, pour les rendre malheureux. Alors, j'ai vu des méchants
C'est ça. Hein? C'est ça. Au moins, j'ai vu ça, l'homme est dominé par qui? Par l'homme. Très bien. Moutako bundi sa yo za sosote. Eza nzete te zaka mutu. Oyamba mutu mona kata ndaku na yo, mais asa aja ya monde ténèbres. Mubalo za na ye. Mwaso za na ye. Muto za na ye asa aja ya monde ténèbres. Donc il y a un temps où l'homme domine sur l'homme. Diable soka zuite ya ko belisa mutu ko belisa mutu. Pour les rendre très malheureux. Telle la phrase, vision ya diable zani. A dominer mutu, a fina mutu, na souka na mutu azala nini malheureux. Aujourd'hui tu pleures parce que vous êtes malheureux. Aujourd'hui tu parce que vous êtes malheureux. Makamnezo aussi matoza malheureux. Au la prison. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Être oublié dans la ville. Alors Kassalam Abeti. Pour la Moutoukaka. Gloire à Dieu. Amen. Avance. Amen. Mais ce comme kana tour na yo, démarche aux sala. Amen. Commerce aux sala. Perte na perte parce que ça kana mutu moko tala mutu so bundisa yo parce belete et ça mutu même na simana za na batu mususu nzamba tininga na ebisoke il faut quitter ténèbres côté na lumière parce que okoki jamais ko permettre influence force ya ténèbres peut so vie aux na yango. Regardez ta vie maintenant, regardez makambo zo salama okoma na chasseresse ils ont pasteur moko benga papa église zo kauka église na yazo sala nzambe zo kauka to sambel to longoli be influence ya ténèbres. Pourquoi? N'entourage naye azaki na bandoki. Mais comme sous un arbre qui cache la forêt. Tant que sali service a bengi ngai a église fongwa mi makamwe fongwa. Amen. Et ça ba pasteur belé ba benga na ba payer belé. Makamwe belé. Nzamba ça na besoin au lelati. Avance. Nzamba ça na besoin au tangsama ya misu. Avance. Mais à cause ya mutu moko ça na monde ya ténèbres. Bien-aimé, yene mutazonyo ko la vie na yo. Batio malade na nzoto yebi mutuna makolote. Okoma na maladi moko boye, oyo zo ebate uta wapi, eza ba force ya ténèbres. Bato baza na kati ya ténèbres, baza na kati ya famille na yo. Okoza na kati oza na zemi, mais ba bebi solo mwana parti ya libumu, mwana bima baba, mwana bima na malformation, mwana bima aveugle. Yo za na mwana za aveugle. Oza na mwana za na malformation. Osana mona ba komisa kizengi tala soki na kunda ete ko banga te. Amen. Nzambo apesanga bato ya commandement na mboka oyo ya ko libérer bato na ebisaka bato ke tous les prophètes prophétisent mais tous les prophètes te bakangola ka bato. Tous les prophètes te bazana na onction to mandat de délivrance. Les prophètes Samira Nzamba Salengolo a maîtriser 4 mondes. Il y a commission de la chasseresse, commission de la pauvreté, commission de la chômage, commission de la kataba, vieux Esaïe. Bien mais singelo retrouver ton bon sens. Nzamba za na besoin au téléma. Peuple moi ça ikasse ya ténèbres tant que moni lumière va continuer sengo. Recevez la lumière là où tu. Avance. Recevez la lumière dans ta maison. Recevez la lumière dans ta maison. Recevez la lumière. Amen. Muto so linga de tout libala no libala ko kufate. Bana basi ana mamozo la nangai. Oya kenda ko kangomba no na kisi pota boto libala. À cause la lumière qui est Jésus-Christ. Libala no ko kufate. Réconciliation zo songa parce que il y a des gens de ténèbres au bayaka ba détruire ba foyer ya batu. Ta la foyer no ko kufate. Mobile na yo ba mvuta ye wana. Ba tenge misaye pote ayoke la yo soutien. À cause ya ndengo zo nangai mobile akima zonga na sakoli pona mutuma zola nangai yo mobile no akima ba dévier kaka nengo yo kinga siko tika miracle kota na kata vina yo o kite na ténèbres ya kolela ténèbres ya déception ténèbres ya malade yo zola nanga na hôpital osana coma osana ndeko osana coma à cause de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière soit et la lumière fille. Amen. Obika dans le nom de Jésus. Merci papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Nzamba sana besoin ba via ba te fongwama. Amen. Bien aimé, nous sommes en retraite, tous ensemble là. Télévision Zangonga, Tezamouké, numéro de prophète Amireza plus 243 81 37 57 51. Plus 243 81 37 57 51. Plus 243 81 37 57 51. Merci beaucoup. Nzamba ko pambola yo, soko sambe na biso et nzamba ko kangola vina. Voilà.
Merci, le numéro aussi est affiché des prophètes, amiral de la République. Merci à vous tous, vous avez eu l'occasion de nous suivre partout dans le monde. Merci à tout le monde, à tous nos partenaires. Je salue Jessica Longonia, Madame Jessica Longonia, Jessica et la Fondation Action Rap. Merci à vous, merci sans oublier à Batoune Sobolinga, Brad Bumba, merci à frère Junior, moi Yaba Junior, toi tu es toujours dans mon cœur, mon frère. Merci à toi David Amouri, merci Nabinouna Sobolinga, Brad Bumba, merci à un homme de Dieu, il est avec nous sur ce plateau, le prophète Michel Kanyoka, l'autre m'a dit Tia. Donc là, c'est le prophète qui nous assiste sur ce plateau, merci à lui. Merci Nabatoune Sobolinga, Brad Bumba, Judith Fatouma Yaba Judith depuis les États-Unis. Merci Nabinouna Sobolinga, vous êtes belé Bolinga Brad. Moi, me veux le meilleur, je pense, la semaine prochaine ou demain, après-demain, je ferai une liste pour faire mes vœux le meilleur. Nabato Sobozarana, Brad Bumba, Nabato Sobaluka Mabanga. En tout cas, je ne manquerai pas. Merci beaucoup, grand homme de Dieu, merci pour nous aider. Yako aider Bisso. Na message mouné no meme Bisso. On se retrouve prochainement alors pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous. Si Dieu ne revient pas, après moi c'est Chic Moukadi. Restez toujours connectés sur cette chaîne, Chibso Télévision. Portez-vous bien. Au revoir. Bande kunangai oza congolais olinga kamboka oyo olinga kabana orphelina vida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe ba mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelina vida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelina vida na $1 ya pamba nzambe ya kopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelina vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut pas vivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basila te $1 seulement franc congolais eza nango kaka 2000 francs mpona kosunga baorphelin bafete bonne année neti kaka bana nyonso oyo bazala bandako baparent soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelina vida baza na posa na biso orphelina vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola bafete ya Noël na bonne année ekomi pembeni naza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema ya bolingo motema ya bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso